Pourquoi peut ça que Bercy pas jouer tellement par atika tellement empreinte mon mutazo kumbela biso ezo orchestre na ngati ezo orchestre il y a Héritier Watanabe Bercy ko kuta déjà générique a pris fin bien classé Marambutu Bercy pa yi a pe na ba plante azo préparer pe lo mo boye kalami poto tika sous tante nanango babenga moda tembe na mboko yo wate nanango tikala na pouvoir ba wenge Héritier di malobo ndi ngomte so bato kobana drum fina bango drumer kana ka na bi kobana drum fina bango ye place afanda bi na ba paquet na ye bi menzambi koba mo fina nga kobana drum fina bango niata ben bouger toko fina bango tina se na matisko wata nebe yalingaka mingi kotoyo yo mo poni koto lingaka babi mikolo babi orchestre Héritier Watanabe bilokos na te poubele bilokos eko za wenge po wenge ne ba lokoti ba mise mususu na la coste na ba nani na ba uti pa nani na ba yebanite ba nani bona boy Héritier Watanabe azo n'importe qui te le roi de la forêt c'est notre père notre papa yimta sali bisoto bima na musique na mokilité na musique azaki talata miroir ya Congo azana domo boy so sangisi afula talate ya mo pe lelo pe wengeta mso ekufi po afula oyembisa bato bo baye boyemba te so afula tala ngotengo ekomo luka makambu ba produit mabe bakoti ngana kuta Prince Diego Démon de l'ambiance Liboka Manioko Frit Dodora na kuta ba 10 ena ba ambulance na kei ekana ganya ba wona so mo banga ozo ganga bwende na ko motsa bango boy est-ce que ngana lo basu na kei na kenda asute pona koma ambi bato bachoko batikala ka na okese moko musique ya su choko te musique pe ate le fufo meli vitamine ovimbi comme le roi Kacher non le monde toi na wenge bongo muta raisonner nga ko le roi de la forêt pour ayako comprendre nga atali mono yo pour ce jour de la semaine to sala ki on même ba sente beta wana ba yigo ba beta te pe muta beta enfant guji ba beta te ba yo ko mama ibima Golbert moni balançoire wana diemba na boka ngona témoin nde yo ka ngona za témoin diemba po abana makila ne ndo tout até côté le roi de la forêt sera na mercure a bloqué mambutu na boka ngona témoin on dit que diemba balançoire on de cri phare yo te mto boaki na boaki krisa na tsena makambu nanga tu vois na boaki loko c'est que na tsena énergie ngati do yefa sambela wanzamba biti ambila sa salanga na bima na wigi naza na capacité ya vie na sens nini naza moi nzamba pesa moi grâce mona ko mata na rokita na ko ya pek nini na wenge na interpréter ba brigade banani baboye na concert songa na zate lo beso so boki 3 qu'il vone faut cracher mutaki binda on. Salut à tous, salut très chers internautes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission sur Congo America TV, la chaîne de lui-même Patrick Mbouya, Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse congolaise, pourquoi pas de la presse internationale. Et moi-même, Bibien Bravo, le premier artiste à la presse congolaise. Denalo Barakara Nazala, toujours accompagné de mon caméraman incontesté Pia Mbemba, Lionel Messia, caméraman. Là, je pars directement à saluer, à remercier Batouo Bachara moi pour na musana biso bato bazalaka wana kaka pona kolanda biso pe ochamwa empreinte na bango pour soutenir musala ndenge ezalaka kaka. Là je vois maman Mopao, moi c'est à Pembe na kati ya Cincinnati, moi c'est à papa Albert, je vois mon ami cher Henri Mondele na kati ya France wana, je vois ma grande sœur propre Adèle Mbungu na kati ya Canada. En tout cas aujourd'hui nous sommes avec un de nos artistes talentueux aussi de Congo Kaka, donc un des artistes aussi on va essayer un peu de parler sur son parcours, moi Marambo sur l'actualité pourquoi pas de là où il évolue, et puis Namo Maramboka sur le plan général de la musique congolaise. Il s'agit de Ambulance l'animateur actuel de Héritier Watanabe de la team Wata. Donc tout panzara moi solo sur l'eau na bango ils en a marché 5e
deuxième vitesse et puis to beta moi mambo belé car na cadre ma solo c'est car parcours et puis musique congolaise ndeka na lobaki. Bonjour artiste. Ouais, bonjour. Ndeni ka ba santé. Santé par la grâce de Dieu. Zambazo Batela Dieu de Noul Jaran. Je suis Mercure de Noul Jaran. Signé par lui-même Hamza Kalaïta Dieu des eaux de la terre. Mota Osanate. Na pesi ba bon séjour na Paris na Totorine Ritio Tanabe. Cosa Nostra l'ambassadeur suprême. Vraiment eloko wana na ngena tout non peut-être sima moyemba mwana kombo na ka ngo trop Mercure la ça vraiment ni soki OK expliquer vraiment ba fan. Kombo na tout non mingi te pardon. Na boy na makambo. Muta tout non mingi za ndeko na mo marché avec na c'est so tout non jour mususu. Oyo koma batse mikobo zo lo bate. Donc eza kombo moko ngamo na ebi. On sait que comme moi c'est un peu maléfique. Oh. Toi aussi tu as dit que aux amo butu ba chronique, o bakisi ba kombo no mo boiti. Donc pourquoi pas ngana bakisa ba kombo na ngati. Ya comment bête na bika je suis Mercure. Ya mo na 5e vitesse na boki na ngo boka ambulance e bana. Dangola. Ba doit ngana rasta dinero. Mais na est-ce qu'on a Mercure. Tata nzambe na leli ba posa ya nzoto po posa nzoto esilate. Ndo la ti chapeau pembe lo boluka ya jo ya rouge. O la ti bodi lo boluka veste. Donc pour ça nous autres donc qui na leli kaka Mercure voilà moi sur landel bien c'est exactement ba kindoki parce que ba bibino ba artiste voilà ming na mama kambu moko boy surtout landel bien c'est moi ba kindoki na o c'est la mo makambo toi na métier moko biso na bino ngaso na bwaki yo lobeli donc ngape na za sona ngaza kindoki c'est que yo posa nango po to ndenge moko mais biso to la na célébrité bino voilà non bino kunde boko tsa biso pe na makambu susu na biteke yo bino en général bozo kotsa biso pe na makambu suta msusu et créer pe monde peut bouger donc et to ça kindoki na makambu tout ndeti na bona ndoki mais kindoki na ngeza yo mondimi c'est bon oui kasi na zandoki yo poza ndoki kindoki za na onini tenga te wa yo ndo ndimi yo ma c'est bon baninga no bele baboya ngo mais yo ndimi vraiment félicitations yo ngati kindoki za nini kindoki za o eza kati na yo na zandoki na animation na zandoki tamsu na façon de vivre nazana kindoki na ngai o nzamba pesanga kindokeza kati na yondi kati ya ambulance nazana kindoki na ngamo boye voa na ngai beba te makambo na ngai zani te kindoki na musala kindoki na mambutu oza kindoki na musala na yo kindoki ateke na o ya nguba wana te to yo kaka ya opumbo na butu non c'est pas ça vraiment ambulance to pona yo mingi parce que tu es que ambulance là l'un des artistes au bazar moi parcours déjà basali na carrière na on a dit que moi ma solo et obete ça vraiment moi mingi tellement bana poto bana partout dans le monde balinga moi li solo na ka de vitesse que so ba yambi ma muto aboye na ba télé na bon j'espère que va être satisfait to panzara moi li solo manera molai na habité ambulance depuis au banda musique nandenge ma place au toyebi te découvrir de plus c'est là wenge musique à maison mère ningo leki na wenge musique à maison mère et maintenant aux ans la team Watt à l'orchestre de lui-même Eritio Atanabe Cosa Nostra n'habite évolution na yo au monde on ndeni évolution ça bien pour choix et le gars ça choix na omoko oyisi madame lambela fumbwa e ba lambelo fumbwa oyisi na batilo na meso oyisi madame te na liango te même moi sinon na ndako c'est pelate ah bah mais yom to la msenga fumo po na tonga to pesa ba monga ba programme to tout na rati ba tout na olia ni na olia bodo choix na ngai o ngamo na sali proprement dit peut dirigé par mes esprits esprit en ngai na za na Saint Esprit na ngawana ba dirigeant ba bi fo la team Wata longa na cimetière na kitambo yaka na bandal o pona cimetière na nani ngaso na pona kitambo donc na longa na cimetière pour kitambo kota cimetière na longwe na est-ce que côté ya kanini na ndimi dossier eza choix ya omoni pe na zo capacité ya ofuta tamsuki kuko na zalaka capacité ya olesa bébé Myriam Blerdi capacité ya olesa libota famille mambutu mais ambulance obi que en parlant seulement du choix j'espère que ba choix nyo sur la ra bonté ba choix msubi à la mabe parce que biso no tobi que wenge musique à maison mère nde to benga ngo équipe nationale et neto yebi wana na yebi te so obo yango même leader no abimela wana président actuel abimela wana wenge musique à maison son nzamba sala bima travers mutu koko tsama mba wenge te lui-même le roi de la forêt Azaki coaché par le leader Jibé Piano yem dazaki président na bango donc mutu nyonso nzamba sala bo to bima libo maman ndeni to bima ka na katsa mutu mama pe na bima na katsa mutu
maman na bango pe bido biso tout oza to bimaka na tsima ya moto et l'autre on le bibia biso yo mamba wenge je ne peux jamais parler de wenge pour j'ai na longwa déjà wenge na lobi vraiment tete le belo c'est-à-dire je voulais parler de quoi par là ambulance c'est ce que vous voulez équipe nationale ba joueur ne ba uta ba o ba robeta na équipe nationale ba kabananga bana to bazana ba club la mo ba beta et ça sélection les rois de la forêt c'est notre père notre papa. Il a célébré surtout bima na musique na mokilité na musique azaki talata la miroir ya Congo azana domo boy so sangisi afula talate ya mo pe lelo pe wongeta mso ekufi po afula oyembisa bato bo baye boyemba te so afula tala ngotengo ekomo luka makambu ba produit mabe ba koti vous comprenez alors moi on le bien ça fort mais continuons le babete non tout non afula talate mais lui-même azana don on nzamba pese po komona mboka zangiama makanda eza ba famille ngakomona akanda ngaza famille moko yesu azangiama makanda donc azana na kombo eza na pouvoir azama ngiama makanda kosangisa donc eza na inné non propre na yangwana donc azaza afula talate to bien travailler nzambe ne mutalinga ki tozala travailler le roi de la forêt mais auparavant papa avant nous le roi de la forêt tozalaki nanu pe na ba place auto uta mais lingelo ba équipe nationale non équipe musupe ko beta na équipe mais équipe pe gagner ngwa eza ba joueur mususu a uta ne boy mais mazembe azana mudu joueur a uta ne pe nini boy a beta na renaissance l'essentiel place oyo sali choix moi so sali choix oyo eza dirigé par Saint-Esprit aux Amir mais so sali choix oyo yeloka na diamba to a gagner le toko mambutu aux angas ko na za ngana za distraité. Ambulance, en tout cas, question à retourner et qui m'a pardon parce que par là je voulais parler de quoi. Donc dans l'équipe nationale, ça dit je peux au faire qui partie dans cette équipe nationale on a donc ton président actuel Azaki pe wana. Donc en vrai dit que vous êtes des collègues parce que vous évoluez n'a pas les mots. Même dans le roi de la photo ba collègue. Masa président. Toi ba collègue pour toi ma place ma. Toi collègue musicalement mais dans cadre entreprise. Bino so wala entreprise moko. Salaki. Bino so wala ba na misala ya le roi de la forêt. Mais maintenant yo auquel sous na mouvement o ezaka ya collègue na obo salaki ne bino so entreprise moko. Muta konza mboka o. Est-ce que André Kimbuta ko bengeta mso petit na nani? Ngondo yo kozwa. Ezata mso anite. Kibo konzi tout tokite fait de Dieu. Tozalaki mais tozate. En plus c'est tozalaki oyebi héritier o asala dans o asala non na wenge. Yazo yemba non na wenge biso tamsusu ba père ba tele na so mamba banchiki. Aksinia mema charge ya champ. Ya potité ba ferry ba nani tout ba longo ba bigi to yemta tikala ki wana le roi le prince l'héritier du trône. Ya ba ba te na boka héritier du trône na musique ya Congo po tikala na makambu wana. Ya longwe eke. Comprendre? Toza na ba leader tout toza la ba collègue le roi de la forêt yemo robeta mbunda ta betini ta sanité non ensemble de nous yam de ça la force na ye prière nanga na ye soso sola pe bien pour leader fo fongola bana mutema même na ndako soso mbeli mona mo sombeli Miriam Ketch o sombeli Blardité bana yemo mona amende ni papa elika nani o gato ngate foza kana PSO o pesi moko e ba oyima yemo mona ko to mbongo linga ya bloc eti tu vois tozalaki ba collègue mais toza sur ba collègue le roi de la forêt obi stratégie les années à travailler na yo na ye force on ngozo ya pana ye comme tu azana miroir les opes parce qu'on bilan choix na OK pas héritier atana bien qui par quoi je suis dirigé juste direction na spirituelle na kutana na ba makambo ezaki ba makambo ebele na ko loba ngoti ngamona yebi vie familiale ya papa na ngabela ki mambo belé mais papa abotinga ta msusu papa abotinga azwi likambo mo bosengi aide bosungi ete siko osunga nani so akufi balo bagam na le yo osunga siko na likambo nini siko na siet on a ouais ensemble taboyaki ko aider na lobité na zoloba en parabole une autorité ba adresser directement te faut en manière pour aza populaire c'est notre papa. Mettons sous message na commissaire le roi de la forêt et le gars non na bureau. Le roi de la forêt va solaner pas matin. Na ko commissaire la dame sous bureau pour le gars kuna bureau c'est calme. Catch.
ngape kuna famille telemelanga boye na boye na kotsa loboko na poche na bimisa eloko ezate na simbi mutu na leli oka message na te ah ngaye charge ngana botami ngamoko mwana mobali na défi naza na charge oyo kanga mutu no sona bwaka eza ba message na bwaka charge ba interpréter ah akimi non ngana longa wenge ba bengana ngate na longa ni ngamoko na rep na kiti na ke eza choix na ngamo na bi non 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 parce que auto karake exote na be amisa ba lar pona zoyo c'est vrai ou comment ndeto abo même yo sokute na wata so kabilo mbongo bwaka ngote ndeto abo tabo exemple to mo diamant mo aw izongela place na ba machevel to avanda ka te mais to kota do ti do kete kango mutu faza na pourcentage na ye do mbongo exote na ba soma na mbongo te pona kotsa ina ne lokoti corrompo non eza choix na ngane mona kendeka veri era taleki naza fruit mo malamu pona éclaircir bato ngande mona kenda ko lukaye na longa pena inde na Oliveti na GB boss yo esa nini ya na yet yo ko luka wenge na bi boss ah zelanga na kepoto juno ya to sola makambango monde zaka kepoto juno na telisko e pesi dize ko mukila bilanza binate sona zeleta uta poto ya esimba te ngana kena na kesi ya na la team wata zate me bouja sans ye na yanga mona sala makambo ye uta ayeka atala na volonté nanga boso mutu so atali volonté na tele so ambulance na me pas tete nda ka bilombongo mabe ozote funa zwa na me pas Eric Fulli ameminga ndeti mikolo to na époque Eric Mandala le boss tokende lubumasho kutena Eric Mandala papa na ebisa yo ambulance avant de le non 5e vitesse j'aimerais que to j'étais sous un coup d'œil Karana Wenge au place aux Alaki avant Matokota parce qu'il y a place auto découvrir ngana ko ba particulièrement na découvrir ambulance na 4 vraiment Wenge là il faut que je signale vraiment na découvrir na Wenge il y a on ma place photo betela mo solo avant que to yande ma sur o vraiment actualité ambulance na Wenge azara animateur titulaire to yepe azalaki bando konzé par un autre azali colonel to animateur ebele na Wenge wana makamuna sala na otubela un jour elle quoi testament ngana kuta Prince Diego démon de l'ambiance Liboka Manioko Frit Dodora na kuta ba 10 na ba ambulance na kei kana ganya ba wona so mo banga ozo ganga bwende na ko mutsa bango bwe est-ce que ngana ba suna kei na kenda sute pona koma oui oh mais oui na komate na koma ki na eloba esi ekoma ki kala bazoyeba te esi ye pona koma ki na on est par rapport aux opportunités pesama yi par yemo Igo de la Forêt oui opportunité ça s'arrache opportunité ba tsango boyete yo ne faut arracher na Wenge loke kote la mutu koleka makambo no ezati kompane Wenge za kuna bayokela mutu maote kuna za kota koli la rappel so wera leli na yo mingi au moins msuatu msubu bazana bon fort koleka o macheka ayo Pascal Lingio ozana likambo mobo esenga lelelo oyo ya peine étoile mais peut-être msuba msuba leki na talent mais ozana une étoile o peut-être épicier goût à propulser kuna mambo étoile za on a o biso remarquera kuna za olie pena na kakol bo silisi mais bo comme na rep bo amono souté amo ane kuna otala obali bo ya oke koto atala bo atala baluki bo kuna za Wenge au mona babi mutu no sauta na Wenge azana formation na sens ni po au souffrir au kembi au futi transport na mbongo no kozonga na yo donc tamsupo yebani to beta na deuxième équipe yiba mise ba komba na Wenge ba lekita msuba mise mso mona wana ba parola ba mbi ba bele o ba yebani baze bele bazana ba yebo yemba tandis que tala De Gaulle Rizé n'a pas ce exemple Mao ba ki Wengeti mais comme tel ba l'équipe tout le monde ba deuxième voie mais capacité tamsu ya riziki na musulman to ben na islam to ben riziki ya mbongo tamsu capacité ya riziki ya kolesa ka izati est-ce ba zo opportunité ti ba fini bonga po ndeti place De Gaulle za so ayembi na deuxième voie na ye ya ko yemba na yo ke le ko leki Olivier Mobo Olivada ouais mutaleki na minute on ba De Gaulle net na Wenge ba tikala ki wana
so ayembi et ça na deuxième fois monter kuka mais riziki ambi belé ba choko riziki fina ye wana na bitu so chuba nani mo sala mambo na mingi ambi bato ba choko batikala ka na okese moko musique a su choko te musique peut être le faut mais les vitamines au vimbi comme le roi Kacher non wana tango bato ba choko e mona bato ba choko on tango ba chaba choko ngo ba baza wenge ou comment musique nga ote yim to tenga mama wenge nga wenge na ko se dresser le roi de la forêt pour ya papa na biso mais moi non so meka na ko dresser na en répondant à la question na ngai obini ke ambulance alaki titulaire to ba ndeko no muso tangi wa pa to mo na le ba Diego bazaka wana to mona ba collègue no muso au travail na ba Goldberg bazaka wana au travail na bango pe bazaki bango balé likolo na yo tonde ni ko apesa yo opportunité à générique wa ba ambulance mema d'urgence pona bo été Goldberg mema nani Diego tokotomela boyena boy wana par rapport à hiérarchie ba Diego ba doyen yende makambu donc okoza doyen mo za na opportunité te doyen ça qui doyen mo boyne oza doyen mo za na opportunité ça s'arrache ngana rachaki natali ke alo beso ningi sa wenge kimongo fona zonk sa wenge ningi zalaki ya moni le roi de faire avec diligence pour kamoro bo animation la laki ngasko na diligence mais diligence wana il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice ngana balula balba il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice mais il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice ngasko na il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice quand je sacrifie il faut bénéficier tout ça qui fait énergie na 7 jours de la semaine monde toi na wenge bongo muta raisonner nga ko le roi de la forêt pour ayako comprendre nga atali oh mon pour 7 jours de la semaine tout ça qui on même ba santé beta wana ba yigo ba beta te muta beta on fond guji ba beta te ba yo ko mama ibima nzamba so mona ngata na le saketi biso tu debi que Sarah Solom de eta solo yo ngana biso 7 jours de la semaine tout ça ngoko mais ba drum so kakana non ce sont des proclamations kakola ya robeta na généka balanço ba tele qu'est-ce qu'il a libanda ka nyo se betagi fond guji international ba sente biloko tout oyo ka wana muta beta fond guji na makaba na pese suma nini Sarah Solo kwenga de abeta makomagite muta robeta on se fond guji ça sont des vérités découvertes na émission vérité c'est fond guji igwa yo kango je dormais chez moi qui quitte yo. Aujourd'hui je suis sorti, je n'ai pas vu mamie. Où est partie ma chérie yo? Ngana boka moko dala kunima nakati. Mutabeta on fond guji. 7 jours de la semaine moni beza babilo monsieur beta wana ba instrumentiste na biso ba yaki koyoka ngoko yoka. Oh, eloko po ezaki je n'ai moto beta wana ndenge ba décaler. Ngana boka ba Embouté kombo efwama makabela maladi mapidi embouté ewo c'est moi yanga ozaki na loba vérité nzamba likolo monanga mais comme tu ezaki nzembo le roi de la forêt mutabeta ko senga qu'il faut asa lango na na tona ezati ayo na tikelo muku dala kunima na contribuer ba nzembo leti ba Adolphe Mute ba chila muina to composant ona vient na biso shela l'homme social l'homme c'est ningisa muchanga za krina boka juto kenda kangola na ba liboka banani na lukapa ningisa mucha boka lango banani j'ai beaucoup contribué on moni ata yo leki ofingo sali bo mais yemo mukolo kesa ovanda ta non petit yo na format qui est trop na yebaki capacité ni na komaki na solo bana TV na solo ba teke pona critiquer to na loba ce qui est réel donc na se donna qui na contribuer qui na se sacrifier qui na sens ni nabike ele loko na biso ba pesa une opportunité pour na boaka pour na fona se donner ça ba biloko ba décaler ba biloko ba moko da aweje ko dala yi mwana kento ku moshi ku la zamba mukuida mani mamenga moko dala kunima nena chérie est-ce que pour te voir il faut courir comme un coq et poule non pour te voir bébé il faut transpirer to beta ba biloko mo wana muta ko raisonner nga ko lega yemo mukolo kesa zati ba biloko misono lo benete yo kanate eyo oh bato bayebi on bayebi maintenant ambulance tant ou Goldberg alors cri phare
ya générique wana ya la cri na ya Diemba na ebité point de vue noza nga na boka na wenge na kuta na mambebele on a ebisio na buna bitumba to na boka cri ya kotele ya Kirikou mais to comme na studio voix ya Kirikou et malwa likelele kotele on comprend azana capacité te les rois de la forfa ben ambi soko koi awa moni kombo na mutapesa les rois de la forfa ba ki utilité nango ambulance d'urgence na boka l'écrit Golbert moni balançoire wana Diemba na boka ngona témoin nde yoka ngwana za témoin Diemba po abanda makila ne ndo tout à côté le roi de la forza sera na Mercure a bloqué mambutu na boka ngona témoin nazo biso nsambe na ba bloqué mambutu wana na système peut bloquer maram Diemba eza témoin na boka ngona témoin na boka ba cri na boka témoin po ya ko boka Serge Maloko aza cameraman abi boss mais ambila sa boka ngo bien etikala bo ya ko boka Diemba na généka charge na bi prise na boki tronga nanga même petit na biso moto zo antibal o remarquer te na généki moi charge ya boka ba cri nanga onga na boki yepa bandelo ngosusu eloke bomba makambo simanteri mame na généka senase po ni ngeza ka ngana nyonso Golbert ay boka sko na générique Golbert aboka ta mutu te na sedu la tseba deba ami boka ye mo na généka charge na boka je m'appelle Golbert attendez aboka tanga koma mutu ninga na boka Alpha Mpuya bana non donc générique balançoire wana eza combo le roi de la frappe a pesa ki balançoire mais crie à Golbert mais ce n'est pas lui yem ta boka ngote po azaki na capacité te ngam na boka générique na bande bandeli ti presque à la fin le roi de la frappe boki kangulanga mais eza témoin donc na boka qui attend que d'urgence l'ambulance dis-moi on dit que Diemba balançoire on de cri phare mais yo te mto boki na boki cri ça na tsena makambu nanga tu vois na boki loko c'est que na tsena énergie ngati donc yefa sambela nzamba bité ambulance ça salanga na bima na wigi c'est moi na tsema makambu et comme na concert faut yo interpréter pour ça cri na mais yo te mtu boka ngo yo ka vona ngati yo ka Diemba onga na boka na premier générique yo ka na ndenge ya boka die wana suka banga le ba benga na ngate na pesa suko ba mayele Diemba to apema po ya boka lokwa soloba nga na boka animation chanter parler je te dis la vérité na solo ba que pona nani pona bi bato ba l'émission ce sont des responsables batala que émission na biso mais je te dis ce qui est vérité est clair cri na ye mais azaki na capacité au boka ngote ne ko boka ngo to sala bona la zamba mote na boka krabi ya lobeso ya Bill ya Diego po nazaki nazana capacité ya vie na sens nini naza moi nzamba pesa moi grâce mona ko mata na rokita na ko ya peki nini na wonge na interpréter ba brigade banani baboye na concert songa na zate lobeso so boki 3 qu'il vont faut cracher mutaki bindaon Là, qui bin ko yango fort to ko ba mission mo traiter ba animateur trop nesivero ba la style wana ki binda pourquoi biso tout mbonda yango ne de simbi biso le beso za mbunda yo mo pe le kape mo akashango mbunda kitambo rumba ya to vanda wana mbunda le beso za na mbunda yango moni ba kini ndo vanda mere le kaki trop et comment il monotonie na sasa na wenge ba monaki pona wenge ba wanga na ba batu mais ka bete kata fumbwa esimbaki mais comme monotonie boy na boy ba pesa crime on a 7 jours de la semaine mo pesa boka mama nzungu na moto yo kaka pasi mama kasi mono ezaki nini batumbi na moto dendo yako tumba azaka na crime moko etala ndeni ngalo beso na za crime moko ambulance oyo nzoka ebiteke makamne zaka na temps ye pasa ina ba brigade na banani ba pesa ka epeta na yepe arine moni bongo isale skoyo na makambo ba États-Unis moto ngato kende ndenga leka te fa lobela mamba bagene ba retour à makambu na ye allo on a yaki na studio te poser skoyo nzungu na moto wana simanteri ezaka cria tigre yana bimbunda to vanda wana. Vraiment, merci beaucoup, Ambulance. Là, maintenant, on va parler un peu de 5e vitesse parce qu'il y a vraiment actualité. Mais, dans le cas, il y a l'histoire de route, il y a 5e vitesse. Il y a Ambulance, il y a un regret par rapport à ce que tu as balançoire générique au Pesabiso, il y a un cambo.
auto ndako benga même ambulance charge ya sebe na wenge charge ya générique wana mais par rapport vraiment ya générique wana yo pesa biso nde sala makambo na 5e vitesse au moins te que na habité place on a un regret par rapport à la vitesse que 5e vitesse malgré intitulé la 5e vitesse mais na vitesse à makambo au moins te que yangoza actuellement générique au pesa biso de les canettes jusqu'à maintenant et paraît plus fort que yango. Moi regret moi c'est l'erreur pour nanga kuna za kuna sengo makasi pour 5e vitesse eza elle quoi dipiron eza générique mo boye ba animateur ebele na o ba misino ba studio te ba zongo le quoi élément de base ba ben oni aya élément de base ba tsango sko wana so yoki krina ayoki plus so bore nini bazoluka wata bakomona yete yepalbi yuka kende da aluka ngamu nazo ebisa yo wayo yo ki bango to ba yebisi yo koma alobi to solo la na biso nyoso na ba okese tu yebaki na mutu nga moko ye paza na mutu ne 5e vitesse de c'est générique ou bouger mukili na Congo so lingezo retard pour ça na mamba censure est compliqué ki na mukili na biso to tambola yebaki mutu akolinga yo mutu msupe mutu aboma mutu zaka mutu po to tambola na ba nyamati ba lion ba kima na ba zamba do tikala biso na biso batu tu vois censure de pesa moi retard ya ko libérango mais déjà ndenge censure libérer yo mozo mona 5e vitesse pour partout di banda bazana na vitesse internet ko leka Congo comprendre yana mutu mso avana na selembao tona manini na monga fula bakindele banini internet tam susu moi retafata la ande na TV nini censure déjà est libéré générique ce que comme habituellement ko leka pour batu ba yoka ba cri pour te beka ta ba cri wana déjà na ba conseil kanga ebinisa mais ba danse tam susu na clip faut bata la danse kitoko ena boki ta bana kisoso na linga ka mingi koto mutu so ebike mais ambulance 8 ans jusqu'à là vraiment non et comme il m'a propulsé je suis vraiment non c'est à peine mais par rapport à la semaine ngana ebike c'est toute la semaine ebimaki bato baboyaki bafingaki générique mais balobe ça simbité banani bato to balonga wenge rien mais bavandi 5e vitesse ezana générique eza concurrent nangote. Artistiquement parlant, même moi de ma part, je peux dire félicitations parce que tu as une musique, tu as une tactique, il y a générique, c'est bon. Là, côté artistique. Mais ce qu'on côté ampleur, succès, œuvre, nabino et pesara. Mais ça là, au moins jusque là, attends ma barre, net quand nous quotidien. C'est ça. C'est ça, jusque là, première classe, il y a fait rigolo là. Net it, on a plané, au licolo, bino tout. Est-ce qu'il y a un bimène à mon affaire rigolo? Faire quoi la mise à l'ibosoti? Bah générique oh ça na terrain na minute non. C'est la nette nani to ça ba toi 3e. La trace. Toi 3e. Abimi à peine. Ba on ba bimi c'est libo azoya. On comprend? Ceux qui n'a pas ça na ba télé et ceux qui m'ont retard ça pour na sensibiliser on a bisio. Mais ça mutu no sonné avant na banda kuna yebi 5e vitesse mo ke bimaki babwaki koto yo babwaki ba mama babwaki bani na vitesse makambo. En plus, nous avons laissé l'animateur du début jusqu'à la fin. Il y a des leaders, il y a 3 animateurs, 4, 5, 6. Ni les salaires qui ont parce que j'espère que arriver. Pourquoi les salaires qui Bercy pas à moi par Atika à moi empreinte Moutazo Kumbela biso les orchestres n'angati. Les orchestres il y a Ericho Watanabe, Totorina l'ambassadeur suprême. Yenda Yebi Oazosa. Bercy a déjà générique a pris fin bien classé Marambutu. Akopo code ça est. So ba code CP Bercy. Mukili pe linga eloba. Moni akanse boy. Bercy pa ye. Ai pe na ba plante. Azo préparer pe lo mo boy kalami poto tika sous tante. To préparer lo mo bozoya. Boyo kanga na kota ya vandi po générique na ye. Mais ngana okabola elo mo boy. Loko na beti. Comprendre hiérarchie à la team wa te andeni yo za likolo ba animateur to l'idée yo ne titulaire to botambola ndeni bon donc c'est tout opportunité ça s'arrache na okuta ba penga ngana doyente na okuta plata zana za doyente mais ça c'est leur répertoire Bercy ayeko kutanga ngape na kuta plata mais na moment on est to zaboy répertoire
en attendant Bexa Zonga ibitaka ambulance ça plate aza limatin moi aza biloko na boka mais ngana za c'est plate ndé titulaire na bino non aza ancien faut qu'on dit mamutu na ndenge na eza teke mona plate mo minimiser non aza mutu to kuti na orchestre mais ambulance ça mercure l'opportunité ça s'arrache je suis là ambulance en tout cas excusez moi muke et loko na moi net et si là l'orchestre système de là non kala to ba amake animateur au titulaire oyo mtalanda raye na mona système on est si là na bino ga ndé boalaka bo orchestre mo mais mutem na pas na zo pas so ba yambie ya lobi ga yende makambo o ba yambia bi yende makambo ela ga pona eza makambo susu ko lo ba na TV mais le bon mutema noté na makambo susu na lo na lo ba bona zo lo ba na mutema na nzoto na nyoso eza makambo susu lobi na TV mais na mutema no mo yebi kende na za boete so on beta ba concert au banon na nini 5e vitesse c'est que vitesse na liboso pas moto tu vois elle quand tu na wengi surtout ba photo ba na 7 jours de la semaine na boka gango ambi donc on comprend en tout cas tout souffler mon ambulance vraiment nous sommes d'un côté vraiment ya animateur et artiste oyo abimisaka nde œuvre na par la voix na peut soki aussi sa public na yo ata moi lo rombo sopi à 5e vitesse sopi à 5e vitesse ke bona moi na tikela ba bali mbongo ici là bazoluka wata bakomona yete bofongola mapata botala Gucci bonga na gelou DG Papi Seoule Papi se Canada sabakinois Trésor Simbi Patrick Ebinda eza dansa bakino jali kapen ba mettre ba vimba kentos likolo ko beta gauche droite mutu so vimba ne kentos likolo ko beta gauche droite yana boke ba mettre tout nanango ba benga mota tembe na mboko yo wate nanango tikala na pouvoir ba wenge héritier di malobo ndi ngomte so bato héritier di trône de Gucci na musique ya Congo oyamba loyo ko boka te papa ba dossier na ngai ozo simba ekoti salala salanga on voit et soit ba ko muta boki bonde na bazami 7 to 4 sala yo nina okemba nanga salanga hey junior capitaine na leli salanga mwene kolomba te naye asala ke bele maboko banke poza beni na nzambe ko bana drum fina bango drumer kana ko na bi ko bana drum fina bango ye place afanda bi na ba paquet na ye abi menzambi ko ba mo fina nga ko bana drum fina bango niata ben bouger toko fina bango tina se na matisko wata na be alingaka mingi kotoyo yo mo poni koto lingaka vraiment je signale que wana eza ma cri na rabe préféré vraiment 5e vitesse ouais ngaza na 5e vitesse cri na préféré azana bani boso na beki sikoyo pepe poko zoye bali akingu bana manioko tout mame mets-moi l'eau là na koti mo français tout pompe mama mamezo sala ki mumino sala ti kola na ninde olinga wana pena chéri na lula ka bote est-ce que zongisa kisimbi na mai na zuyo pena na munzu na kitso pena na mai kisimbi wana ngana yebeza nani en fait eza ba bilima bilima animateur tout faut na ba slogan na animation akabu elobe lorote Tito Sente, zongi saki simbi na mai, ça c'est la danse du moment. Ruku. On va n'appeler ça slogan mon boy. Fongola na kota. Na kota latime. Gucci ya wata. Papa neritana buklinenga, babwa kinga libanda. Wata pesinga makambo, tumbola yango. Le. Yakala kwa charge. Matisa yango beta malembo kolelisa papa en tout cas ambulance so bina sala no moi mingi to respecter souvent tante vraiment et puis même les caméramans contesté là vraiment c'est ambulance aussi sinon non je signale fona bakso beta moi deux dernières questions mo oki kanda au télémino na oki sko on si moi souffle Patrick Gadogo to linga kanda shi bebiana papa chéri bina dama Baby Lukula, Gile Menga, Platini Menga Nangai,
tata nzambe na leli baposa ya nzoto yo taka tona bana bona gange zate ambulance en tout cas en tout cas bilo mozo bimisa na esalanga e matsanga ba question sona diembelo nyonso peut-être que c'est mission mo ya débordement bena ya minute ya temps exactement normalité selon notre boulot. J'aimerais que tous a vraiment la déontologie musala ndenge zalanga là peut-être je pars directement na tout normalement peut-être moi des dernières questions nga pour to chiter na biso l'émission na ambulance andima ba animateur nini o bazana lelo na terrain parmi ba onyo so ba ba générique ba o bazo beta yo mo nani oyo ndima nandima ba tutu o asale musala bien fona ndima o peut tozane na relation bien. Tu vois émission ba talango ba Rabi Bokole ba talango ba Henri Modogo de ba forme à kota kenda pa koma avant ça Guilhem nga platine menga ba talango ba papi Sibambi Luxembourg donc muto asale musala bien na ondima bien na bike ba doit l'émission ba ambulance solo ba trop pourquoi ba limbisa ngai eza pena identité na ngate. Je m'excuse tout d'abord mais fona loba pour musique yango senga follow solo bite ba mono lokwa mu so pendeni c'est yo soutenir la polémique na musique non polémique na musique ça va bien et ça va polémique mo loyal mais aussi mananzo tout pour droit de l'homme ça polémique loyal pour même grand maître Luamba on a ça polémique mo boy na banani pour et azaka toujours grand maître tu vois papa mo boy tout le monde appelle c'est mon wenge bandozo ba mission ba outa pas faire bah où t'es pas leader chetani gol tout le monde a qui pour une polémique yo babi mikolo babi orchestre ti watana be bilokos na te poubelle bilokos c'est quoi ça wenge pour wenge ne ba logoti ba mission mususu na la coste na ba nani na ba uti pa nani na ba yebanite ba nani bona boy yeko ti watana be azo n'importe qui te suka zuyo c'est que osana makambo. En plus, la musique est balletée. Tout c'est une licence qui est déterminée. Non. Nous avons déterminé, nous avons infinitif. Non. Nous avons dit Bilokos dans le sens où il y a un musicien à battre. Mais si vous avez presque équipe de base, oui. Même équipe de base, nous sommes en train de Outa. Peut-être même si vous êtes dans l'ENR. Non. Nous sommes en train de faire Outa, nous pas JDT, nous sommes pas Kester, nous sommes pas Nani. Auta panani yo auta so panani mona ta ba kombo zati la plupart to uta ka place mobo muso pa uti na ndako na bango même richota na benga pe na uti na ndako na biso uta wenge me na yo kino na ndako après na longwe na nganga moko ne ko sa musala na ebi mo musala nga mo ndambo aboya nga pourquoi yaza social leader mo ebo solo na batu tu vois. Vraiment, ambulance bien parlé. Merci vraiment pour attendre notre PCB. Là, je signale que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. J'espère que le mot de la fin s'en raté par rapport à ma solo, nous sommes solo. Et puis, moi, dédicace pour sa numéro, pour se contacter. Et puis, nous serons sous Kandenge Zala. Plus de 143 89 13 07 004. On les a numéro pour nos conseils. On appelle ici champion rouge, Makila ba champion. Nakacha Soudaf, champion rouge, Makila ba champion. PC Mbote, Papi Sibam na bossa na raté, Jean-Ville Moukeba na Boston, Alema Ngwaou, Briski Sombe, Fader Maboulou, Venanga Pongo Pontiac. Merci na ba conseil opé sangai, ba tutu ba la ambulance d'Angola, ba on a bossa ni Diesel à London, Chiribouda de Paris, Aimé de Sambi, Rabi Bokole, na PC Mbote de Muzungu, Petit Bassel, Manassé Moukoko. Tout bobo beloy le PD. On n'a pas respect na baron te les malades. Tout ba pessinga tout. Donc ceux qui na beti mabaku et bika tout ça batu ba ime, faut tout singa ba esquisse na batu tout ba landa biso mais 5e vitesse et débordé coûte comme 6e pour l'équipe vitesse. Modja ba boîte partout au côté à Paris, Luanda benga batu tout ba za ba biso que 5e vitesse ne makambo. Et ça ce qu'on a généré que zo bunda na ngoti. Batu tous ce qui est critiqué est maire. Yamoni batutu simbite oyo ondeni bazo kamwa bazo bwa kabana ba leader na bango tam sous générique 4 animateurs 5 ba kamwa to torine rituota na be ndenge ni na pesa animateur pouvoir oboka générique mo bimba ye moko et comme o adorer leader na ye oh mais so na adorer te na adorer na zambi muto sala te ko adorer na mukili boye na vie spirituelle c'est l'éternel Dieu le tout puissant mais na mukili boné na zabo c'est le seul leader na adorer te na lobi ce qui est réel. Nanango babenga mutatombe na mboko nanango tika na pouvoir ba wengi héritier du trône na musique à Congo salanga après na leli ba tête tene maboko baki ba Eric Fulilie ba Guy Balen ba Rick Mandala Arnaud Mandala Francine Niembo donc
DG Papi Séoul, Jean-Luc Apen. Bato tout balana ambulance na pesika mbote na pesi pe bande kona to vana na lupango. Prof Serge ye na mona bana classe ba ya encadrement kitoko. Ah to vana bata mayele. To vana te lupango mo ba voyou so bande do. Prof aza wana éducation bien instruit kitoko makasi. Merci beaucoup vraiment ambulance pour Nathan Opesa Gibiso. C'était Congo America TV, la chaîne de lui-même, Patrick Mbouya, Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse congolaise. Et moi-même, Bibian Bravo, le premier artiste à la presse congolaise. Oyaga Osela Mnou Salandenge Sengeli, nous allons toujours accompagné de mon caméraman incontesté. Puis il y a même les caméramans, moi, il y a Beau Swag. Poli, Ndeka Janine Kalanga, alors Barabo, Swag Poli, Lionel Messi des caméramens. Je vois Maman Mopao, moi c'est à Pembe, Nakatia Sissinat, mon ami cher Henri Mundele, Nakatia France, ma grande sœur propre Adèle Mbungu, Nakatia Canada. Je vois Rolls Niance, Sensei. Balobi, Migolo na obora mingi parce que Pia Mbemba a peki sa yingai. Pour aujourd'hui, vraiment ensemble avec lui, les caméramans incontestés Pia Mbemba, nous vous disons bye et au prochain numéro.